Bonjour, bonjour amis fidèles téléspectateurs de Molière Télévision. Molière Télévision, la télévision qui s'approche de la population, la télévision qui vous dit la vérité, la télévision que vous aimez tous dans vos maisons, la télévision qui est propre. Actuellement, vous regardez partout au monde, aux États-Unis, en France, en Haïti, je ne sais pas où dire encore. Balobi Lelo, na Canal Plus, sur la télévision en solo, ou comme la réalité, et Zali Bongo Molière Télévision. Sur ce, na koyebi sabino likambu moko, Lelo, tozali na invité de Marc Moko. Oyo botuna ki mituna ebele pona koluka koyeba ba réalité ya makambo o bouti komona sur intronisation ya oyo bino nyonso boluka koyeba. Azali moko oyo boluka koyeba mingi sur église na ye, ngai moko pe na mituna ka pourquoi population mingi alingaka toujours koyeba sur comportement, na façon de vivre ya église na ye. Lelo na kobomba lisusu te parce que bozela ki yango mingi, botuna ki mingi. Yambotena présenter binoye, nazali ko senga merci mingi na moto oyo asalaki que nazala présent mukolo ya intronisation. Ezali bongo autoret ko benga honorable rapporteur Léon Junior Nemba Lemba, na pesi mbote sika zali po ete yende azalaki invité VIP ya cérémonie wana. Ba bengi sakiye pona amya ko vivre yemoko makambu ndenge ezalaki ko salema. Merci beaucoup honorable Léon Junior Nemba Lemba na makasi na onde toyaki wana. Bongo sans plus tarder, tozali ko talisa bino lelo. Moto oyo botuna ki mituna o bolinga ki boyeba pona nini andimaki kozala wana. Ezali bongo moto babengi na kombo ya l'homme, le prophète Condé Dominique Mpolo. Bonjour moto na Nzambe. Bonjour. Ndenge balobaka awa, amen moto na Nzambe. Amen. Prophète Condé Mpolo Dominique. Lelo toye pai na yo. Mituna etuna mimingi. Samedi ezalaki na événement monene esalamaki bongo na Sainte-Thérèse o ezali kolobela tina ya intronisation okomaki président ya ba église autochtone nyonso ya Congo. Prophète Condé Dominique, yebisa biso pona nini choix wana basalaki? Bon, choix wana ezali mukano na Nzambe parce que même ngai na bandoko kima na bandoko boya yango makasi na satandaki nango te pe na préparaki yango te. J'avais même pas de moyens. Ngai na reporter pe na changer na le banabongo que ça ne va pas mais batelemeli yango kaka ba financer bango moko je sais bon. Na remercier tout d'abord l'église wana, l'église autochtone ya Congo ya Afrique pe ba représentant bazaki mais ce n'est pas chose facile hein pour na opesaka matonde pendant kolo na clairvoyance bazana mpona ko choisir que nazala liboso na bango nyonso pour ba reconnaître que la meilleure église ndango pe ba vivre cérémonie yango bango moko ba sengi to mona cérémonie. Oh, bah, on dirait ça cérémonie coutumière non bah il faut vivre réalité église le bananzam du début à la fin de tout sambelaka bah le but que c'est ça la meilleure voie pour botala na bande qu'on a vu sur barasa que je salue na opé ça bon bote ya mingi barasa pe bande on a vu sur l'église des noirs en Afrique au balingaka makambo ya ba chrétienté. Mais prophète Condé tous on a non moqué atako ba église des noirs kombo wana ndenge ngai komona mingi na sengi na cameraman tala ngai malamu parce que ngai sa bato penza réalité église des noirs prophète Condé ngai moko nazalaki sur place na iko représenter rapporteur honorable Léon Junior Nemba Lemba prophète Condé balobi na ngai ndenge na monaki na oyo bato ba yimi na mituna bali prophète Condé ba iko pesa ye kisi akomi mokonzi ya banganga po balati ki ekoti to monaka ba coutumier balataka bazwaki kan ba pesio bazwi ba symbole Pesio, yebisa biso lelo, prophète Condé Dominique. Parce que il kamoke kamusaki biso. Yambote ospesa ngai e yano. Balati sur koti, ba pesio kan, ba pesio ba symbole. Mais ozaï koti ka kombo ya Jésus-Christ de Nazareth na monoko na yo. Que la paix de l'Éternel vous soit accordée tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yebisa biso ni le kaki wana. Mais moi qui va comprendre que j'ai choix est porté pour avoir valeur intrinsèque on a batinda na mokili mais ça intronisation nocturne était ça intronisation il y a ndenge ya bon côté mais ba reconnaître
ndenge nzambe arekonnaître ndeko na bino na ba merveille apesaka na bandimba miracle ndenge mpe bango bareconnaître ndenge ekokisami ndenge tolobaka na prière notre père que mokano na tata esalema na se lokola na likolo. Moi, je suis tellement content que ti nase na mukilo yase na mboka na bison baye o bazana moi mayele ndenge ba église autochtone c'est n'importe quoi te ba église ya molimo ya mpeva longo ba o nyonso ba bo ba ya kuna nebi kutuna nyonso bango penza te na zo pesa bango mbote mingi ko la pambola bango parce que c'est pas chose facile pe ngamu na solliciter bango te ndenge ba reconnaître que prophétie le 21, j'ai jamais connu cela. Puis bango ba mémoriser que bango ba yeba kiango, voilà que cérémonie salima qui na boutute, le salima qui pona comme chef coutumier, je salue le chef coutumier, il y a mboka mobimba, pourquoi pas oh monsieur Baouti pe en Afrique, bazala qui pe. Donc c'est dire ça batamaye va comprendre. Ba comme ça on a comme chef coutumier mais so comme na mboka ya ba païen ndenge comme na Bible, yo pe comme lokola bango. Entre temps, bango bazo tirer quelque chose pour te milimu na bango ebika parce que nana ko pekisa ke ba chef coutumier ba sambela mais joa nanga batwana ba église de Noirs en Afrique. Bon, donc le sambo ekokisame ndenge liloba etindami na poso noir que nzembo toyembaka les hommes de toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, nzamba sali ba posonyo sondenge moko, mais message divin atindi angwe bandawa, gloire à Dieu ba koko ba mikolo ya mnene ba comprendre, ba moni, donc bandimi. Pour moi, c'est la joie jusque jour na kolongwa na mukilo assez na lobby naza content que reconnaissance totale et na une fraction de gens qui croyaient pas, qui voyaient même pas, mais ils ont vu la réalité, donc ils ont vécu, à ce que je peux dire, vivre la réalité divine, puis bandimi ango. Pour moi, c'est la joie. Église Mbappé, c'est la joie. Mais on a la sens, ça m'a bête intronisation pour bâcher côté Nakan, mais c'est ça, ce qui va reconnaître. Un symbole, c'est un symbole au Bapesi pour émonanake oui, va reconnaître. Tikala Elembo. Donc, na minute, wana prophète Condé, n'est au Zoblaboui, yondo komi président, il y a l'église autochtone. L'église est belé, on a la monaki wana, il y a l'église de Bandimaka, Jésus-Christ de Nazareth. Mais yo prophète Condé simana yo na moni quand même aux ala qui toujours kotato là to témoigner le nom de Jésus-Christ. Absolument non Jésus-Christ nda ko fela ki nyonso bikolo nyonso to ko kabola te ke kolo bo bazana nzam na bon mususu e kolo bo bazana ba kolo bamdele bana nzam na bon mususu ba asiatique bana nzam mususu plus tard monde entier faut ils la uni comme un seul homme. Et puis, moi, message, j'en profite l'occasion. Bandimi, Bazo attaquait un certain prophète. Il y a le Sambo. C'est la émission apostasie. Ceux qui attaquent, ils ont combo apostasie pour agir pour ba misuni. Bandimi, ils ont l'accabino violence. La violence contre Moutou, ce n'est pas du tout ça que vous devez faire. Je sais bien que Boyo Kaka message en Debonabino. Ce qui Moutazo contredire message Nabino, beaucoup Kende Roste, et le Debonabino Boyo Kaye, Bo Solola, Bo dialoguer et no Bokana, ce qui est là à bateau, Bazoken de Koluka attaquer notre confrère Nani, prophète Mungimba. Comme nous on ne doit pas vivre en guerre vis-à-vis de Baninga Basambeli. Parce que à quoi bon, Moninga ata le bimabe vis-à-vis de Iloba. Mais bon, que ne bosse sur la lokola bandeko. Un no ko bimelaye na menace, s'il vous plaît. Botika ba menace, bo sambelaka na kola zola sabino, koza na boboto, koza na kimia, boluka kimia vis-à-vis de motonioso. Donc, nous sommes menacés, s'il vous plaît, je vous en prie, Azan de Konabino, le Sambo. Toko vivre na polémique na Moussa Nza Morote ke kuna balobi boinga na bibo non liloba eza pote et la paix pour que ça na kimia na motonios ko vivre na paix na motonios tala baninga na biso on ne savait pas qu'un jour ba église on a pas reconnaître valeur ya liloba pe balanda rite culte ya liloba pe ba vivre en du début à la fin ba chipoter ba bayete bon qu'est-ce qui empêche un jour na bande na biso na ba reconnaître valeur ya message to ça nango bande na message za na église liloba ezo takine batute
eza mpona kocreye bapolémique na bato te mais mpona kotia bato na droiture na valeur oyo nzambe alingaki mpo valeur nzambe alingaki eza kaka moko ezalaka mibale te botala na coupe du monde baekipe ya monde ante babetaka coupe mais babetaka ndembo mpo baganye mais équipe moko ya koganye coupe nabi te ke liloba se ganye coupe mais bo baza na mayele bazoyeba déjà ke valeur toza nango qu'on le veut ou pas mingi bayemba ke nyonso ekolekama liloba na nzambe kotikala. Voilà message nanga bosala pena ndeko na biso ndeko na ngai mongimba wana en tout cas désordre, trouble, l'ilobété à trouble, s'il vous plaît, je vous en prie, je vous demande pardon, botika ko takine moninga soit ko menacer pour na yoka ke na ba kuluna ba kende ke ba sexy machette ke yo o déranger église non non na l'axibino violence te l'ilobézo l'axibino jusqu'à l'infini. Kimia na batno sata muta bundisi ata muta lukona ba problème yo luka ko se réconcilier na ye voilà na pesi pende konanga wana mungimba mbote na ya mingi ba passer nyonso bien sûr que il y a des fois j'ai jamais été aimé par d'autres confrères mais un jour to kolingana kaka Prophète Konde Dominique ezali na mutuna moko ba mekaki kotuna biso mwa mingi bato balingi komeka koyeba un peu pourquoi date, il y a le 25 mai, prophète Konde. Le 25 mai, tu es bibande qu'on a biso, il y a l'église kimbangiste, bah fait Takayango comme Noël. Le 25 mai, tu es bi ezali date, oyo, prophète Simo Kimbangu à Koufaka. Mais le 25 mai est tombé aussi date oyo, prophète Konde Dominique à Botama. Prophète Konde Dominique, oui, quoi biso. Maïwana, ezali coïncidence ou bien ezali date moko oyo créé pour la naissance pour bisoto yabité yondo ebi vérité. Mais il y a ta polémique dans une grande église comme Kimbangu. Je salue tout d'abord Ndekonabiso Mukonji ya mnene ya église Kimbangu, c'est papa Kimbangu qui a gagné. Kimbangu qui a gagné parce que na bon nan tokutana te mais tokutana na représentant na ye vraiment na sepelaka na humilité na bango parce que récemment représentant papa Elebe on a toujours été ensemble donc tout le monde a tokozaka lokola leki na kulutu vraiment je salue aussi bande kona biso ya catholique on a toujours eu certaines rencontres bande konanga pe ya musulmans islam, j'adore même Papa Moussa, imam, vraiment. Cette unification pour moi, c'est ce qui est important que, bon, bah, moi, ma kamba mike, ouais, savez que na kamara tant batuna ngame, mais comment yo zalo la très à Kimbangu, c'est si qu'on gagne résolé que l'anga na très loin à Kimbangu, tant aux qui n'a pas Charles qu'on a na Sainte-Thérèse, les gens ont dit mais comme si bandeko, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ici, donc mais moi-même je savais pas tina bandoko la que date moko le 25 mai. Je ne savais même pas. Déjà coïncidence, tout simplement. Donc, Yopé, Namoni, merci, Moussou, Césali, prophète Konde Dominique. Naïbi que Yosaka Moutolingaka, Komiki Tisamingi. Naïbi te Osaka Pe, merci. Parce que, au moni, Ezali Nandeng ya polémique. Parce que le 25 mai, Ezali, Mokolo ya Liwa. Mokolo ya Liwa, il y a prophète Kimbangu, tu respectes Kabiso Nyonso. Mais le 25 mai, il y a Botami. Non, il y a polémique. Il y a coïncidence. Oh, Nkolo a sali. Bon, ce qui est coïncidence, c'est que voilà que tout comme vous avez la cohésion totale, donc c'est une bonne chose. Et je ne savais pas que cette coïncidence a toujours été là. Bon, gloire à Dieu. Prophète Konde Dominique, un message. Nana Nyosa, le message moko. Kakapona bandimi ya lilobate. Kasi pona Congo. Message na Congo tolinga na bolingo ezakate na ba Congolais bango na bango même na étranger ba yilinga na kate mais so moni ba bikolo mosusu na étranger bazaka kula mutu moko tande ba vivre en Europe balinga na kate Congolais akomona muninga ne bazonyokola ya azui mais kolo mosusu moni muninga bazonyokola muninga na ye alors bango nyos basombi yango to ebite qu'est-ce qu'a toujours été na mitema ba Congolais balingi kaka chacun pour soi mais quand on dit de chacun pour soi c'est le diable est pour tous. Donc, Sengeli, Bomoko eza na mboka Congo, même na ba politicien, Bomoko eza na mboka Congo, parce que ce Bomoko ezali
Donc, il y a malam un jour parce que nous devons élever un défi parce que mboka Congo comme le la suka ya sima ya bamboka nyos na kitoko na malam na kimia et comme ya suka, mais nous devons faire le nécessaire pour et comme atteindre un niveau un peu plus haut, même la propriété, même la kimia. Parce que pour le moment, insécurité se battre sont pleins. Bakuluna, kokota la banda, kubuka banda, kubeta batuma machette, ba jeune garçon s'il vous plaît, ba jeune, ba bota kibino pona makambo anate. Ya po olia, faut que nous kota ndako muninga sala ki mwambongo na ye, pour aller sabana yo koko bota na nyoso soit, obomina kuboma. Mais cette insécurité na mboka ne moko kaka vous créer makambo à désordre, ya koboma, c'est pas du tout bien. Bobongisa mitema na bino zonga ndenge ba jeune akala bazalaki ko zanda kimia na mboka ko faire travailler ba cerveau pour un jour bozana na ba créativité ya kuluka misala beaucoup créer pour mendele pe na ba moko na ba créer ki misala ya n'avait même pas mais ba créer ki mais bité ba jeune ba congolais bazaka pe na créativité ko sala ba acte ya vandalisme ko sala ba acte ya kikuluna et surtout ndenge bokomaki na ba tatouage bokomi sans pitié lokola ba niama moko boye lokola ba lion kat na zamba oza na mawana na ba gazelle te na ba antilope te, c'est dommage. Pour voir système wana ba jeune botikango na ba quartier moi ben compréhension quartier tel na quartier tel bazolinganate à qui en profite tous ces genres de manèges, tous ces genres de trucs ça n'en profite à rien. Tomoni bongo chef coutumier moko asiko kota na mono ndeye milulu esila pusana na mono ndeye milulu esila kina noté ndeko boni malamu monsieur le journaliste kombo nani comme nanga Philippe Nzungu Kassa vice-président ba chef coutumier na Congo Mobimba. Ah OK monsieur Philippe. Oui. Motune zamoko. Problème ezati. Na biloko yo bo latsaki prophète o bo pesaki ye mokolo ya intronisation. Alataki bikoti lokola bino wa pesaki nzete. Bo pesaki mo ndambu ya kisi to ezalaki eloko nini. Pona lingi témoignage na yo. Po yo zali coutumier. Témoignage parce que mutos ndenga mona ka coutumier, ayebika coutumier azali nganga, azali moto na kisi. So relation nini? Oyo bozana ngo lelo na moni yo oye pa ya prophète ba kisi opesaki obo pesaki samedi wana oyo ko baksile mususu toni vraiment n'habite kisi yo balobaka kisi siko guta wapi kisi zane nzambi Salomon alataka télé ba chef coutumier David roi bon pourquoi pas prophète Condé alata yango oyebi ke lelo nakata kisasa mobimba to o biso do yebanga ngaza mugumu mwana kisasa mais glisse o lelo lekili lobe ezalité et pas la solo ngamo na présence na zuji na zekine malade na zuji na pakolo na meli na biki papa mutako lobako konda sandoki alukuta papa musala nzambi d'abord ndoka libosa na sana Yesu Masia po yosa ndimaka kufa po biso to bika talanda makamondenge le kakana mokili biso to closer pasteur prophète Condé pour la nini musala na salini ya munene total na stade plein total makamoni so salisa ya malamu bon to mona ki ntuchisha bien non lokola ba biloko oyo Condé zo sala ba ji batu bazo mela bazo pakola bazo bika faut pesa ye honneur na ye honneur na munene en plus au monde a commis premier a commis président d'Afrique. Il y a Ngunza, il y a Lilo Mamaka, il y a professeur papa. Oh, donc, Koko Manae président, il y a l'église autochtone. Et ça, kaka ya Congo, et ça, Afrique Mobimba. Non, c'est Afrique Mobimba. Autant l'Afrique Mobimba. Parce que l'Afrique Mobimba, tout le monde qui prophète Moroté, c'est parce que mon temps à Kalba, Baro Salomo, David, Manan, mais, Naki Chassa, tout le monde a marqué, Condé a mérité à sa prophète, parce que Kamone est au Liboso. N'bandiminae, l'église nae, Namisala Sala. Mais bino nyonso soki Nathalie Malamu. Bondi maka Jésus, mais prophète Condé maka Jésus. Bon, merci. Devant Nzambi, n'a pas Moussal Nzambi. Moi, j'ai pris Jésus-Christ. Ce que moi, les nazo bika pour na Yesu Masia. Parce que n'a pas de tentation mingi. Mais c'est grâce à Jésus-Christ que nazo bika. Bino moko boza koyoka. Boyoki, hein, les naza devant chef coutumier. Bazali vice-président, ba chef coutumier, ya Congo. A lobby yé acceptaka Jésus-Christ. Oui. Est-ce que prophète Condé na yebité? Prophète Condé, ça li flatterie ou quoi? Mais flatterie ko zalande ni mbuta mutu lokola mukonzi boy na age na ye aya ko sala kaka makambo lokola bana mike no basali makambo lokola ba mikolo bo ba o rêver
il est grand temps balongola ko rêver bo bakanisaka ba chef coutumier nyonso ke baza batu ya Satan non bana na Nzambe bazali lelo je mona na penza ke bandimi penza ba moni ke non réalité jana iloba yango na ba s'approcher na iloba na lukaki na salaki démarche pour tout monde na bango teme voilà ba miki donc ngam moko tout d'abord ngam mobola mawaboye bambuta mutu ba ya balo ba ke 8 ondimi makambo zanango bo bazo rêver batika ko rêver. Fidèles téléspectateurs, balobaka ki moname son mbuta. Lelo et salinga imoko cher de poule. Tozai ko sa l'émission na prophète Condé malgré mituna na ye le kaki makasi pona niki e biloko boluka ki na nikaye na niki e mituna wana. Mais na moni ya solo Nzambe asalaka na ye po moto auti ko bimela biso abimi brusquement nde bomoni akoti na kati ya plateau na biso za ko tourner awa nde na biso na bi Molière télévision ezaka ya Nzambe ezali la seule chaîne de télévision qui vous montre ba réalité ouais ezali live oteli ko sala lelo ezali na kati ya lopango ya prophète Condé Dominique on a bengi l'homme vraiment prophète a clôturé pour te ba ko silisa émission na biso mbote na bande ko nyonso bazolanda biso na bililingi mais na pesa pe mabanga te mais na salué vraiment honorable Nembalemba Papa Léon wazaka na moi clairvoyance pe ko yeba makambo malamu merci beaucoup na ye na ba salué sa chaîne ya Molière TV merci bolanda bino moko eloko yo bino boza na Paris bandimi ya Paris ya Belgique na pesi mbote Adoyoué, merci beaucoup. Naïbi na Kinshasa, bandimi ya Paris, ya Belgique, ya Allemagne, ya États-Unis, pe Afrique mobimba partout Australie. Hein? Bolandi émission Oyo, télévision eza moko ya Kolanda, eza bongo Molière télévision. Na sengi bino merci mingi, merci na Papa Léon Nembalemba on a bengi honorable Papa, merci beaucoup pour la télévision Sala. Merci beaucoup na honorable Léon Junior Nembalemba, le rapporteur double brassard. Merci beaucoup na honorable Lisa Zali bongo bana selemba ou honorable Lisa Azapona bino. Merci. Et Zali bongo ngai moumbo bino Serge Fwamba oyo asali bino élément oyo. Nayebi ke bo sepeli li bota mobimba. Amen. Mon